Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino surtout ba ebolinga ka maman Eliane ni tunapesi bino ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bino bande konanga boza malamu. Wa bino maman Eliane tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo batela kimia ezali. Na lo baka toujours ke kolala kolamuka eza habitude de so kolala yo lamuki ko ba na kopesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Kolala kolamuka eza habitude de ba ope ba tiki biso na tongo ya lelo. To l'équipe bango na lelo moko te menzamba asali biso ka ngolu asali biso ka grâce pour na to ko kolamuka na tongo ya lelo yango tozaka toujours na habitude vraiment tozaka reconnaissant na kopesa ka nzambe merci wana na lobi ke merci mingi na biso to bo disposer temps na bino pona kotala maman Eliane to pe pona koyoka maman Eliane to merci mingi na bino surtout pour partager ba émission na bino oyo kotaka na kati ya Eliane Niti TV ndenge na lobi ka ke soki bo monika plateau bo na ndenge ya simangande bozo mona directement bozo ba ke maman Eliane to azana na kati ya mboka Congo mais kala mingi te makolo déjà eza nanzela lelo toza déjà le 2 mars wabino maman Eliane to naza toujours na kati ya mboka ya Congo naza makambo ko ebisa bino makambo oswana bino o eza vraiment très important eza vraiment ya motuya mais na loba ke soko oza mutu akanda kotala ngate pour kosepela na ona ngate soko moko oza mutu akanda kotala ngate pour kosepela na ngate soko oza mutu akanda kotala ngate pour kosepela na ona ngate si c'est votre deuxième maman Eliane tout la reine mère appelez-moi Kinia Kaka liko na bakisi maman ni tout Beton, voilà. Likona moment beton, monengo siliki poza mutakanda, yangono siliki. Na ba toujours ke mission ngeza apona opipisa te kasi ezala kande pona ko bongisa. Na yebisa ke bino ke ngana ela kabino makambo soki na ko bisa bino likambo ba ke surtout oyo mikolo na mboka Congo makambo zo kutanga na Congo. Voilà pourquoi nous avons ko ngona bino. Na yebisa bino ke ici chez Eliane tout ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité. Bino mobiba ba fréquentation na ba fréquentation na boyebi yango bomona kango ndenge nini ezalaka. Donc ngana za mutu na la kati ya ba Olivier c'est le mon fils comprendre nga la autre quand na boka l'état maboloka maman Denise de gros bisous à toi pour moi de mon cœur maman Eugénie Mongai kamata ba bisous na yangwana ma famille du cœur bon moko je fais de gros bisous toujours ensemble bon moko toujours je fais de gros bisous André de Kinshasa bo kamata ba bisous na bino yango wana ma Jackie Wasila bo notre infirmière kamata ba bisous na yo yango wana mama ate ya mobimba ba bisous na yango wana ba bisous na bino surtout famille du cœur bon moko na bino ba eboza ko tala nga la benga kabino ma deuxième famille na benga bino ma famille du cœur et vous êtes ma deuxième famille. Convier muto azana mbongo te ndeko soko moni muto azana ba million muto azana ba mbongo na ye convier yango te ezana mama moko azalaka mwasi ya gan mwasi ya mokonzi na kati ya mboka na biso Congo mama wana bokonzi ya mobali na ye ebandaka na tango ya maréchal tango maréchal azaka na bomo inde tango bokonzi ya mobali ya mama na biso wana ebandaka mobali na ye azalaka mutu aza kosala na miba banda kosala na boyebi miba boyebi esika ba diamant esika vraiment ya mbongo na tango wana tozaka na tango ya maréchal mobali ne azalaka déjà kosala na miba azaka na mbongo ebele mobali azaka vraiment na mbongo mona ke bato baza na mbongo mama wana na mobali na ye baboti bana 6 basi misatu mibali misatu mama wana tango maréchal tango alongaki na pouvoir toyo kozwa Kabila le père papa wana azalaki toujours na kati ya gouvernement Kabila le père akei toyo kozwa nani Joseph na gouvernement ngo pe yepe lisusu mobali na azalaki toujours na kati ya gouvernement wana ti lelo nde nazoba boye papa ngo aza pe kaka na bomoy me boyebi ke bato bazaka keso mutu akomi kosambela mutu soko abongwani amoni ke makambo eza mingi na kati ya motema asalaka nini ayaka kobimisa aloba po ete pe na bato mosusu pe bazwa mayele ke likambo boye par exemple bomonaka maman Germaine Sakombi que je salue na pesi mbote la grande dame maman Germaine Sakombi na salaka émission awa na Congo na mama Germaine Sakombi apesaka bino ba détail ya vie na ye ndenge nini na vivaka na mobali tina niveau nene asalaki po abongola motema lelo akoma pasteur église na ezalaka awa na Bandala si je me trompe pas sina kenda pe na église ya mama Germaine Sakombi donc basi ya bakonzi oyo bomonaka
na lobi bango nyonso tout te, mais na bika basi ya bakonzi. To pe mibali oyo baza bakonzi. To pe mibali oyo ba na mbongo ebele. Il faut que ça la attention parce que nyonso tout mbongo nyonso tout ezalaka ke uti pa nzambe te. Mapamboli nyonso tout utaka pa nzambe te. Voilà pourquoi Bible bina biso que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne poursuit d'aucun chagrin. Nzambe soko apesi yo oyo uti pa ya nzambe tata. Elanda makana ba pasite, elanda makana ba epinite, elanda makana mikakatano te. Nzambe soko apesi apesaka. Yango na bomengo utaka pa ya nzambe eza bomengo moko ya malamu par rapport ya bomengo oyo koluka awa na se ya moi. Lisolo mama na biso nazobetela bino po mama ye moko apesinga permission alobi na loba po akomi kosambela lokola bande na ye kosambela yango aza kobeta po alobi ke ebele bazala ba makambo na kati ya mitema me boyebi ke bakonzi babimaka boye te po bakoloba makambo basi na bango bafréquentera n'importe qui te bolimbisa mwa mo eleki natia mwa boye nazwa mwa mopepe ya mwa ventilo oyo bolimbisanga shwa eza te mo eza makasi. Boyebi ke basi ya bakonzi bakana ba discipline ba bazaka bien discipliné bakuta na pas na n'importe qui, si je peux dire n'importe qui na sens moko figurer n'importe qui te ba fréquentera tout le monde te bazaka penza na moi ba carré na ba moko ezalaka penza moi bloqué. Mama na biso oya bisinga boye bazana bana 6 basi misatu mibali misatu bana babandeki kokola ndenge bana nyonso tu bakolaka. Papa me makabana na poto azungisaka bana na Congo makabana na poto ba vacances na poto bayaka na Congo. Alors depuis 2015 papa tindaki bana na poto bana bakendo vivre na poto ye na mama batikali awa na mboka ya Congo. Mais bana ndenge bakende na poto bokoza ko imaginer ke bana o baza na poto mais na ya basi na ya mibali mwana na bango asuka aza mwasi mwana suka aza na 30 ans mwana bango liboso aza mobali aza na 41 ans ya suka aza mwasi aza na 30 ans babota liboso ya mobali ya mibali ya mobali ya misato ya mobali baye kolandisa ya mine ya mwasi ya mitano ya mwasi ya 6e ya mwasi donc bana 6 3 garçons 3 filles. Mais likambo nini oyo na ye kobetela bino lisolo oyo ya mama oyo po ye mo permettre ke na betela bino lisolo yango soki boza komona vie ya bana eza kokende malamu te bandeko il faut koluka koyeba na mosisa soki oza pe na mobali aza na mbongo nalobi teke mbongo nyonso eutaka pa satana te nalobi kaka eza benediction ya nzambe nde ezalaka malamu koleka benediction koluka na ndenge ya mokili. Mama oyo alobi na ngai ke ndenge babande kovivre na mobali bazovanda na ndako na mobali bainterdit ezalaki na kati ya ndako ke oyo bokosala boye te awa kokokota te awa kokosala boye te. Alors soki moto oza na kati ya bomengo wana ndenge mama alobi so oza na kati ya bomengo wana baninga bamona ko deja koza moto ya mbongo oza mwasi ya moto ya mbongo oza mwasi oyo ke ya gigigi ya gagaga na moma wana okomona mabe wana te okomona te ke mobali ndenge aza boye aza mobali mwa simba bakisi okomona ta aza nzela molili yo kolingo ta mwana ba Mercedes okolingo ta mwana ba Jeep parce que baninga bazotambola nango famille ezotalela yo moto bala moto ya mbongo yo moto koma likonzi ya famille osungaka famille mozosunga famille na mbongo nini ozosungela famille parce que ba mama abiso wana mingi bazalaka bakenda musala te bango bazaka OK mobali apesaka nyonso mobali asokipaka na nyonso ba mama abiso bango bazalaki batuke ba mama na tango wana bango bazalaki batu moko ke ana zandu acha mesa mona zandu basipe asoka alati eke na mesa bazotekela ye ba mama na biso na baki bango batindaka batu bakende balome bakende soki ba Abidjan soki pe ba wapi basomela bango batekela bango bazalaki basi penza o bavandaka na kati ya ndako. Alors papa na biso oyo papa mokonzi oyo mbongo oyo yazwa amonaki batu musala obebisa te abebisi bana oyo ya ye moko abota bana nyonso 6 nena otso bake ya liboso aza na 41 ans bana nyonso 6 aboti abebisa bango nyonso tu bana nyonso to abebisa botala mwana liboso aza na 41 ans ye moko papa oyo deja aza na mwasi na yebisinga actuellement aza na 70 aza ata na koko moko te ata koko moko aza na ye te. Or bato ba 70 baza na bakoko yaza ata na koko moko te. Pourquoi aza na koko te? Parce que abebisa na bana ya mibali abebisa na bana ya basi donc azo bana na ye moko ba étoile nyonso tu ya bana papa te ka yango na bakisi bozo mona kake mutabota ka bana baza bana kati ndako bomengo papa abebisa bana nyonso tu
na bakisi bana ndenge bazalaki na Kinshasa bana basala ba dépression actuellement de tolo baboy mama o ayebisinga ke parmi bana na ye mibale baza batu ya maboma na poto mende na koloba mboka te bino mo ba botali kaka Belgique France Allemagne ba poto na misato bana poto moko bana wana mibale ya basi nde tozo sola boy mitu bana baza maboma na lobi dépression mama ni tu dépression ou dépression te maboma ya maboma oyo ke mwana likola na kote mwana préféré alala na métro bana balala na métro liboma ya liboma okake liboma bana baza maboma mibale ya basi bana na ye nyonso bazoka misala te ata mwana zu musala lelo 2-3 jours lobi bakobengane na musala mabala bana basi misato bana na oya 36 ans 34 ans na ya 30 ans ata moko aza libala te non seulement libala même ba oya mibali ata moko abali azate ezala oya mibali ata moko azemisi ata nde tobaka basente ata ya kosente azate bana bazaka vika boye mitelengano na mitelengano mama azotala bana nanga boye ndenge nini bana bazobonga te bana bakoli na ndako ya mbongo papa azaki na mbongo tinde tolo bana bino boye papa wana azaka na mbongo alors mama alobi na kokobanda ka boye te fona telema pona bana na ngai mama akoti bozindo ya mabondeli mama koti na kati ya mabondeli akoti na bozindo ya mabondeli mama tango atelemi aki église biloko ya papa ndako eningani ebiekeba mama oyo abandi kokende nzela mabe mama ke église soka ke église alaki mobile te metanga kozonga mobile akotomboka makasi outi wapi okendeki wapi nani ayebi soko bima obimi pourquoi boye na boye tout ça matata mama lobi mama nitu soki nakei quelque part to nakei na famille boye ata nazongi 20h 21h mobile ose eloko te akoloba pe eloko te kochoke ete soki kaka nakei na ndako ya nzambe na kotika après tango na kozonga na kokuta komi lokola lion outi wapi okendeki wapi nani apesa ko permission bima nabimaka mikolo nyonso sans permission lena kei na bimi komi nani apesa permission ona bima mama tango akena mabondeli na église akoti mozindo ya mabondeli ba jeune prière mama abindenge nini bana nanga ba obonga te baninga baza na bana na poto bana baza na poto bazosala même ba petit job bana bazosala bien bana bazosala mo ba appartement na bango bano ba vivre na ba commune moko ya kitoko na kati ya mboka Congo neti ngande bomona boye na Gombe bano ba vivre na ba commune ya kitoko bano ba yebeki pasi te bano ba yebi pasi lo ba bengi pasi ba yebi te ba yebi nzala te botala mbonga tate banana tango ya maréchal bana bazobonga te boye ndenge nini mama bandi kosoa na famille mais bana nanga moyen te malgré bana nanga bana poto bakobenga kaka ki mwana boye mwana ndenge na bo actuellement mibale baza na maboma mibale bazobela mitu batanga ba classe zo simba te nyonso basala ke simba ka te nako mama koti na mozindo na ye ya mabondeli na prière akoti nde baye kotalise na prière ke mama yo ndenge oza boye bana no abasi ndenge baza na papa na bango mutakoma mari de nuit na bango effectivement bana bayebisaki ye bana balobaki yango moso bana babla makambo foko yoka bana bayebisaki ye bana ne abasi nyonso oyo kaka mama namona kaka papa yaka tozosala na ba relation sexuelle mama le bibo osa oui namona ka papa ya mama na lotaka mama namona ki ba vision no sa ba rapport sexuel na papa mama siko biloko wana tango bana bazoyebisa yeke namoni papa no sa ba relation sexuelle na papa nazosangana na papa et puis bana bazolo ba ke soki basangani na papa balamuki pe bo bazomona pe miliki wana bo papa basanga soki balie batondi ba miliki wana pembe bazokuta pe bazozala ya kobeba en tout cas dans zolo balikamu ndenge ezali bana bazokuta ke bazozala ya kobeba ba sous-vêtement na bango eza ya kobeba papa ya kasangana kana bana na ye asangana kana bana nena nenga butu akoma mari de nuit na butu bana kitoko soki bomoni bana wana ba bonbon bana kitoko makasi mais papa bebisa komisa bango ba femme de nuit na ye papa komisa bana na ye nyeso basi na ye ya butu papa sacrifier libota mobimba pona mbongo yango zomona ke mwasa zobota papa aza na mbongo bana baza bongo bana bazobonga te il faut kokota na kati ya mozindo ya mabondeli il faut kokota na mozindo ya mabondeli kotala
bana bazobonga te pona nini bana ya basi misato 36 ans 34 ans 30 ans moko abali te fiancé te eloko te moko abisinga moko kuta akoma na ye rasta moni rasta akoma na ye bato bazaba rasta na mobali ya rasta akoma na ye komela diamba akoma na biloko makasi mama lobi mama ni totali ngai mwasi ndenge naza boye ngamba mwasi ngangola ya mwasi na ndenge naza boye otali bana na boto lobi nzambe merci opesanga bana motali vie ya bana bana na nganso muto aza na vie azate muto aza na vie azate bana na nga nyonso baza ya kobeba bana nyonso na ya basi na ya mibali botala motema ya moto bana na yo moko ya babindoki azaka zoba bana na yo moko bana oboti na mokili yo moko bebisi bana na yo pona bisengo ya mokili pona mbongo papa sacrifier libota na ye pona mbongo a sacrifier makila na ye pona bozu ya se a sacrifier bana na ye a sacrifier bana na ye pona bozu ya se bana baza na vite bana 6 moko ya malonga na kati ya bana azate po papa bebisi bango nyonso papa koma kobima na bana na ye na ndenge ya butu ya mibali bazwaka misala te bakota ka mabala boyebi système apoto akoti libala awe simbi te mwasi abengani ata moko te aza na appartement ata moko te aza na studio ata studio ya pamba ata mwana moko aza na na bana 6 ata mwana moko aza na studio ya pamba ata mwana moko aza na studio te mama abiso alobi mama nito soki na ke losambo lokola papa moni ke losambo komi ko déranger na koma ko sala soko azate na biso na ke papa komi na 70 ans soki papa azate na bengisi pasteur aye na ndako pasteur aye kobondela na ndako pasteur alobi na kati ya ndako ya mama biloko za ana kati ya ndako osakana te tanka mobali na ya zongaki azalaki te metango azongi alobi nani ayebi so kotisa bato wana na ndako na ngai mwasi na bi bato nini abi bato bayeki na ndako qui t'a donné la permission ba na kati ya ndako na ngai basala oyo bango basali mama alobi ake église mobali na ye alandi ti na église mobali abengi pasteur abi soko olingi na kopanza lingomba na yo te soki mwasi na ngai awa benga na ye moyo eleki antuka bolimbisa na tia mwa oh là 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 ah to viva kabo so moyo eleki ale beti moi clean papa oyo alandi mwasi na ye ti na église abengi pasteur alobi soko olingi na kangisa église oyo te soki mwasi na ngai awa benga na ye sino te église na yo ekokangama soki mwasi na ngai awa benga na ye sino te église oyo nazokangisa na kokanga ngo mama alobi akomi po asala prière fa kende na famille abengisi pasteur aye kuna obasambela alors prophétie bimi na église ke mobali na yo ye moko moto abebisa bana na ye oui eza ya solo po bana bamonaka basanganaka na papa na bango basalaka bolingo na papa na bango na ndenge ya butu bango nyonso misato ya basi basanganaka na papa basalaka bolingo na papa na ndenge ya butu papa abimisi mpe bamai na ye papa abebisa bana nyonso mama oyo nayebisi bino alaki mwasi ya pembe mwasi kitoko mama konde atikali boye abinde kuto moninga boye na ye munene natali libota bafami kutonga na banaye kosalisa bazaki na eloko te bana kuta bandeko na nga na sunga bandeko na nga basi mibale oyo alandanga na oyo mosu alanda na tinda bana na bango na poto bana na bango na poto nde babonga bana na bango baza bien moto aza na ndako na ye moto basalaka na bango babala na bango bapesi baleki na nga bakoko me ngai naza ta na koko moko te mena na bana 6 ata koko moko te papa bebisa bana mabota ya bana nyonso tu papa ateka pona bokonzi ya se pona bomengo ya se pona lokoso ya nini ya mbongo papa bebisa bana bebisa libota naza na pasi abi mama nde naza boye moko musu na kolala na kolamuka te pona pasi eleki nga na motema moko musu na kolala na kolamuka te pasi eleki nga na motema mama bana 6 mama ezala ta moko te abebisa ta moko to bata 5 baza bien papa abebisa nyonso yango wana bandeko soki bomoni na libota moko boto bande komona kala to bande komona na ba famille bato bana mbongo okomona kaka moko na kati ya famille wana mwana moko omona ana liboma omona mwana libota akisimbi
Bo se souvenir bien. Bo se souvenir malamu. Bo mona ki boki na ba camarade moko na ndako na bango bana mona kisimbi babombaka ye. Bo mona bana camarade moko na ndako na bango bazaka na mona moko aliboma bakanga ke basinga babombake. Nzoka nde wana nyoso nini ba parents baboti mingi babebisa bana. Ba parents wana babandaka ko bebisa bana po bana basalelaka bango na monde à ténèbres. Yango wana mama ozotala ngo ozoka likambo. Soko ozomona via bana eke malamu te mama telema na losambo sambela. Surtout mibalo bomona ka mingi yo bazana bambongo, mibalo bana ba succès. Ozoyeba te ba musala ngo ozomona kaka mbongo yaka. Mbongo mingi eza ya ninga mabe. Yango wana ta mutakabele mbongo. So mutapesi mbongo. Mama, papa avant kolia mbongo wana sala losambo sambela. Oyebi te mbongo oyo uti wapi. Oyebi te mbongo so sengisa na mbongo nota museko kaosa yo maboko. Ata bato bomona bafazaka na balabala bazo senga mbongo. Mama, soko ozu motema ko pesa ye. Osambele binzambe nanga na opesa na motema bulingo na motema malamu. Osambele peu importe lo sambo sambela parce que moto zo kabela oyebi te. Bato musu bazande ngwana uti na monde de ténèbres omoni ebo azo senga nzoka muto misala mabe. Azo senga bwaka usabatu maboko. Ata bato nyoso to mona kabazaka na bankodia. Bankodia wana za akisi. Bilo bomoni kodia na Bible. Kodia za Bible te ce n'est pas biblique bato baka na bankodia. Bato bazako kodia oyo uche pa tata mwasi ekiti ekepa noko ekiti ekepa mwana noko ekiti ekepa mwana tata mwasi ekiti bankodia wana eza bakisi. Bankodia eza bakisi eblo kwa nzambe te. Elo kwa nzambe ezali Bible kaka yango nde liloba na bomo yango nde liloba nzambe. O bankodia wana to banda komona ba mama mingi ba oteka mama azwi makala moko ache azwi mwa pilipili ache bango nyoso tu baki ba bisimba bato bakisi komona ba mama mo bozo teka place ache mo ache makala place ache mo ache pilipili bino nanga to botami na Kongo to ba bledar to yebi ndenge ezalelaka makamona olo ba bino bato botama na Kongo boyebi bana poto ne ba oyeba peza makambo te parce que mituna bango ezala makambo te bemba be bino ba mama bankola na ngai baninga na nga boyebi makamona zoloba. Omona mama mo bo atekaka boye nzoka nda atekaka na kisi. Faut que ça très attention bandeko. Yango na ko envier te, kolula mokili te, kolula te po ya zaboye. E ya zaboye ndenge nini? Ya komi boye ndeni mama place alala ko yebite. Place akotaka oyebite. Oyebite nzambe nini ya sambela. Po musuba tutaka to na sambela na oyebite nzambe nini. Ko sambela nzambe ya Israël te sambela nzambe na yo monga sambela nzambe ya ngamo ya Elia nito. Ndenge na aboye. Na telemela ka banguna na ngai na kombo na Yesu Masia na banzambe na ngai. Oya ngai moko. Asambela nzamba mutu te nzambe na nga moko. Mama oyo sa pusanit mobala na 70 ans. Mama abiso aza na 60 ans. 60 quelque plus que ça. À la moins plus qu'il kola 60. Mama abiso alobi mukomusu na kolala na kola mukate. Pona pasi ya motemeleki. Ayi mama ni to soucier leki ngai pasi ya motemeleki me batu musu bana mitema malamu botala papa oyo na âge na ye oyo azana ngo plus de 70 ans azana ngo maboyi ko bongola motema pona ka biluka ya mokili aboyi likambo ya babengi ya nzambe likambo ko sambela alingi te yango ndezo boma mboka alingi lokwa na tamukete nde na olo bana bino bo mama azana Congo bana poto entre Paris, Belgique, Allemagne, mora misa tengeli bino libotane na parmi les 3 pays bana pays moko. Papa la baba na ko sala na miba. Tala pasi ya boye. Mama azu téléphone ala kisinga ba photo ya bana depuis bazalaki mike na ndenge ba koli. Kolela na kolela. Bana baza ya kukufa te bana baza na bomoyi me mama tala pasi ya kubota tala mama ndenga za kolela pona nini via bana eza malamu te oboti noso alingaka ta lelo liwo yezu ya kei atika bana nini na via bien me oyo via bana eza malamu te mibale nde tozoloba boye baza na liboma ya bato maboma ya maboma mama boye azosala démarche aluka azo bana ne wana mibale o bazana maboma ya basi o ya cadette na avant cadette
aluka ndenge ni ana bango ana Congo po akota bango prière bakota na mozindo ya prière bakoka kokangolama yango wana mama ozotalanga balabaka mwasi nda za socle ya ndaku mwasi nda simbaka libota mama il faut kosambelaka mpona bana il faut kotelema mama il faut kotelema kosala losambo mibali oyo kote batambolaka bakendaka na basi te mibali oyo kote bakenda luka mbongo bakendaka na basi te mais basi nde bayaka kosouffrir soki mibali bakoti banzela mabe bambongo mingi eza ya banzela ya mabe bandeko koenvie te faut jamais envier luka na motoki na yo zone ya yo moko ya muke oyo yebi ke tango tshaka moto na se obondeli nzambe obi nzambe na tiki vi na nga na maboko na yo na tiki misala na nga na maboko na yo nzambe pambolanga nzambe apamboli yo kotala te ke ye kuna apambolami ye aza na mbongo ndenge aza na mbongo boye ndenge ninga naza na eloko te nakosala ndenge nini nakoma lokola ye mama esika atshaka motu esika alalaka esika atambolaka ozalaka na ye te ndeko yebi te kolula te ye arulaka boye ye atambolaka na voiture ye achangeaka bavoiture boye ndenge nini nga natambolaka na bataxi mama tambola na taxi lia na kimia lala na kimia yango wana bozomona bandeko mosusu okomona libala ya mbongo ya bato bayeba no bi ndeni mwasi oyo akoboya mobali na mbongo ebele boye mama oyebi tina te ye moko ayebi tina atali mbongo alobi te bible elobi malamu nalala na ndako oyo eza na viande te yaka na matembele eza na kimia ke navanda na ndako etondi misuni me nazangi kimia kokondanaka te kopozaka mpona nini atiki mobali nde na mbongo boye vraiment atika mbongo ekende ndako olalaka te place etangaka oyebi te ya na couple mosusu mwasi na mobali basangisa bondoki na bango ezali bakouple bongo ezali basangisa bango nyonso tute nde basangisaka bokende kotala témoignage ya mama Germaine Sakombi kaka na Elia Nitu TV boyoka makambo aloba asala 2 fois ba émission de Elia Nitu TV ba mama na biso baki ba mama ya gaga mais ba mbongo ya mibali mingi ezaki mbongo ya mabe mbongo ya malamu te ezaka mbongo ya mabe alors pona kosukisa ndeko ozotalanga video oyo ntango komona yango kabola na bandeko mosusu soki nano osabone te na kosenga na osabone na Elia Nitu TV après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour cause à notifier à chaque fois que émission est-ce que kota na kati ya chaîne na biso na epsa bino et pas na biso ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité bato ebele bana ba problème pas parce qu'il y a qui problème mais problème mutu na nzela ya mobali to eza pe na bambali musu baza ba innocent problème mutu na nzela ya mwasi alors dans tout ça il faut kosambela nzambe il faut kosambela nzambe kosambela pona bana kosambela pona libota yo mama oza na kati ndako libala sambelaka tika ndako na maboko ya nzambe il faut ko briser ba biloko nyonso to ya mabe ezala mobali ya yo moko apesi mbongo tia yango na mesa sambela pona mbongo wana kozwa ka te mbongo koti na le sambela nano yebite botala papa mobimba papa ya bana 6 abebisi bana 6 ata mwana moko aza malamu azate abebisi bana nyonso 6 bana 6 bana poto ata moko taza na studio azate bino boyebi ke biso bamato lingaka bana babala ata ya mibali ata moko abali azate ya basi ata moko abali azate likolo nango mibale baza maboma ya maboma wana nyonso nini papa sacrifice ya papa a sacrifier libota na ye moko a sacrifier bana na ye moko o mama alobi mama pasi ya ba 9 mois bazemi pasi mama ba oya suka kutu na bota bona césarienne e bandela ko bota na bota bien ba oya na césarienne na ngai ba mama wana leli na yo ki pasi ngabi mama kangama kana nzambe soki nzambe te il faut ka nzambe oluka délivrance pas délivrer bana ya suka aza na 30 ans na minute aza liboma ya 34 aza liboma ya 36 ans aza malamu na ndenge kozala boye na santé mais bango surtout babeba
papa abebisa bango nyonso papa akoma mari de nuit ya bana na ye abebisa bana na ye nyonso bino bomwa moto na plus de 70 ans aza ata na koko moko te bana 6 pas de petits enfants mama alobi nakendaka prière kaka na ndenge ya kobatama nakendaka losambo kaka na ndenge ya kobatama tato alingaka nakende ndako ya nzambe te epuis bino boyebi ya mibale ya malgré ya plus de 70 ans mais okomeka te ya okomeka nini yo donc voilà makambo nazalaki nango koyebisa bino yango wana ngela yebisi bino je suis toujours au Congo mais kala te makolo eza na nzela par la grâce de Dieu tomona biso kala mingi te nayebisa bino toujours ke émission na ngai ezala mpona kobebisa te ezala nde mpona kobungisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube chanel bala betu bonso boka mataba bisous. Bonne journée. Bye bye.